Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge ya magazine c'est fait. Ici quand nous magazine c'est fait kutio to pesio mbote. To baxeli yo bambote yo to 8 ans na yo 8 minutes na yo zo kuto horaire. Oyeba déjà que chaque jour na Airboy na kolanda magazine na biso c'est fait. To yebisa kabino te magazine c'est fait za magazine oya ba témoignage oya za basé na 2 chroniques 20 partie B. Oyo le bien était bopesa confiance epai ya nzambe nzambe akopesa bino makasi me bopesa confiance na bino mingi epai basakoli nde bokozwa makasi lelo nazanga moko na kati ya tranche moko eza spécial tranche wana eza le 17 décembre yango bozomona décor ya plateau na biso échangé tozolobela le 17 décembre mais toutefois tozongi lisusu na plateau mpo bakestion elekaki ebele tozalaki na notre frère Mukendi oyo autaki ko se convertir à longo islam a commis chrétien oyo to zwaki pour témoigner que lelo ye a commis na kamususu mais to sengi na baninga nyo surtout bazali kolanda biso to zu ba menace to zu ba critique to zu ba insulte to zali awate pour na ko critiquer to kolobela ba musulman mabe tozali arrêté pour nous critiquer quelle que soit religion place aux ali mais ali conversion moko aux ali que mutu alongwe kondimela songolo akomi kondimela bakala yango nde lelo tozongi yango tosengi na bato nyonso to ba se sentir ki ke baza offensé na kati émission na biso na magazine na biso c'est fait o eza magazine oyo ke tolobaka ba miracle oyo prophète messager asalaka à travers nzambe na ye asalaka na kati na bato yango topesi bino mbote pe tolobi ete oyo nyonso to alingi débat akoma kaka ba question na ye yango lelo pozomona tozongeli frère Mukendi topesi mbote frère Mukendi mbote maman journaliste mbote pe na bandeko nyonso oyo balandi ya magazine c'est fait mbote na notre guide spirituel le prophète messager Emmanuel Dodi mbote pe na bandeko nyonso ba franchi bisika to bazali na ba chrétien nyonso. Merci beaucoup. Petozan Bissomokote, Tozana frère Nabissomoko pour se présenter. Aïe pour notre tranche spéciale le 17 décembre. Topessimbote frère. Oui, bonjour, maman journaliste et maman Sophia, Isa frère Belux. Nous avons chanté de l'éternel, na Katia Messa des affranchis et en même temps moniteur, na Ekodim. Na BCP Mbote au Padres, le prophète Emmanuel Dodi, à tous les affranchis de partout au Bakolanda. Merci. Merci beaucoup. Tokozongi la on a tranche spéciale le 17 décembre. Mais tozongi na nous na ba question moko tozwa ki frère Mukendi. Tozaka ka ko répondre quelques questions oyo zoleka pour parce que ce qui tosengi na régie ko balancer comme on a que dernièrement les cas qui ozaki koloba sur basi oyo bakenda ko simba bakisi ya bande kona biso ba musulman oyo zaki ko salela bango yomoko na ba conséquences nango yango siko awa tozu pe batu ba bengi ba komi esika ebele balingi bayeba po ba comprendre que message wana est dérangé bango yango question na biso ya liboso toko ko dévoiler ba combo ya batuté pe ba numéro ya batuté parce que sengeli to garder ba fina bango secret eza makamoko ba salaki ba na besoin te ba nyoso ba yeba bango po na biso ba chrétien soki mutu azoko senga bolimbisi eza likambo ye na nzambe na ndenge akobongisa question ya biso ya liboso ezali ete mutu amoko atuni biso mutu na alobi boye alobi balingi frère Mukendi
baza 3 personnes et ezaka na même sens balobi ye mwana mwasi wana akendaki ko pa ba musulman moko kuta lobi akendaki pa na yo moko akutana na yo moko osalela kai ba prière wana osalela kai ba prière wana esimba kapé mais lelo azomona yo otiki ka wana okomi na ka mususu alobi asala ndenge nini po parce que a se rendre compte que muto ye moko alakisa kai ba méthode wana a changer quand alobi siko akosala ndenge nini. La réponse est simple ndekatuni mutuna wana parce que lolenga mona kinga kuna melelo amoninga awa na baluki kota c'est-à-dire bisika naza makamba makasi koleke sika naza la kiesa conseil moko to appel moko nazo lancer na bango tout réponse na bango nyonso eza kenzela eza moko chemin eza moko oyo ya message de la vérité oyo kumbami na le prophète messager Emmanuel Dodi baya bakutana na mosakoli a décharger mikumba nyonso wana pe atalisa bango nzela ya Nzambe ya bosolo. Bon, nayebi te soki ezalaki ngai bango nayebaki mpe na comprendre bien te parce que mama wana alobi boye alobaki vraiment mama journaliste insisté pour nanga mingi parce que ngai moko nakendaki kokutana na frère mokendi wana asaleli ngai ba prière wana na vandisi pe mobali mais siko lelo nazo yoka ye moko alobi keza mabe mais entre tanga nakendaki kuna po alobi ki akokaki kokende na bandako ya banganga akokaki kokende pa ba magicien akokaki kokende bisika nyonso mais alobaki comme ezaka ka prière aye pa na yo yango ayaki pa na yo mais alobi siko tango amoni yo moko mopesi pa prière wana o changer quand siko akomi ko banga ba conséquences alobi ba conséquences wana abi yo moko lobaki ke na émission elekaki bako botola yo loko moko kati na yo po molimo moko eza na kati alobi surtout wana ezaki na cimetière alobi oyebisaki eke kokende cimetière okosala boye mais sikoyo abi yo moko lobi ke na cimetière soki bamemi kombo ya mobali wana na cimetière kuna bato ya bomoi baza te koma bakomema kombo ya bato bakufa kote okuna kote ya bato baza na yakokufa memi komba mutu aza na bomoi yango mama wana alingi vraiment ayeba alobi procédure nini ezali po ye alingi vraiment atika po baza ebele bakomi bamususu balobi bazwa na nzela bamisala entre temps tolobaki ke tokozongela 3e partie ou bien 4e partie mpona kolobela makambo ba promotion ndenge ozalaki kosala mais tolobi tosuka kaka nano lelo tosuka nano na ba question oyo po lelo toza na tranche moko spéciale ya c'est fait to alobi procédure nini asala po amoni ka sala ki mabe alingi siko atika asala ndenge nini procédure soki na elobeli ya liboso akokaki ko comprendre te procédure eza moko na oyo nyonso ye amoni ki azwaki na oyo ayokaki de retour ngana lobaki eza na ba conséquences et c'est sûr eza na conséquences parce que oko engagé tozwaka exemple simple soki ozana mwana musala na ndako akosala lo musala pamba te ebi que chaque fin du mois azwaka salaire eza ndenge moko na molimo o tient service po ekendo bende lo eloko zoluka ezaka pe na salaire nango lorsque ozokokisa salaire wana te ye musala na eza ko ya sikoyo ko botola oya yo ozana ngo abotoli yango atiki yo epa soit bomo na yo ekei soit azuyo bana azuyo mabota. C'est ça, des salaires na yangwana. C'est ça conséquence. Pour na kokima ba conséquence, cause la protéger contre ba conséquence wana yangonde na bengisi bango. Chez prophète messager Emmanuel Dodi. Soki baye nzele kozala moko kozala sermonité cimetière les sous-souté eza oui, cimetière les sous-souté. Et kozala juste belle confession de foi, baptême après mosakolier moko abondeli ponae makamnyo se kotika et conséquence mon côté ko tenir face na elisusu eza si simple ah oui eza te to kende na 23h ou kende sala boy kozala te po maman moko alobi wana kuto akomaki awa alobi mais ye esi akoma chrétien akoma pe kosambela wana ezaki mama mususu eza mama oyo pesaki ba prière te mais mwana biye pe akendaki pa mutu mususu oyo naka wana toboyi kotanga bakombo alobi ke sikoyo ye pe akomaki chrétien est-ce que malgré ndenge akoma chrétien est-ce que azo sentir kaka ke tango azolala azolota kaka ke
mutu wana oyo akende kosala ni ba prière wana aza ko sola na ye kaka alobi asala ndenge nini po parce que ye pe akoma ni atika abikuto atika comme chrétien. Bon, comme chrétien c'est vague. Akoma chrétien wapi? Na église nini? Atangi mebiso to boy kotanga. Atangi pensa kombo ya pasteur na ye mebiso to boy kotanga. Au cause de la chrétien ignorant. Au cause de la chrétien sans révélation. Au cause de la chrétien sans connaissance. Et ko sungo na yelo côté. Makambo o salaka ya mabe okokutana na pasteur moko même capacité ya ko décharger na makambo za nango aza nango te. Parce que basala nzambe belé lelo musala na bango ezalaka mbongo. Donc bayebi te nini akoki osala po azongisa mutu na nzela to a décharger mutu na bacharge aza nango ye azoya kobakisa likolo ya oza nango yango nde nalobi ki aza chrétien wapi mpe andimelaki ndeni mpo akoma chrétien délivrance yango basalaki yango nde nini po délivrance il faut ezala total et parfait bakosala délivrance ya maloba nasambeli mpo na yo nzambe adélivre esili wana mutu alobi ye nde alobi pasteur wana est ce que ose senti ki oza délivré. Est-ce que Mili mon etikio? C'est ça le problème. Yango invitation ezaka moko. Bakutana na mutu onzamba mandaté mission wana. Nde ako décharger biloko tout wana bakotika la kate na conséquence mon côté ya biloko basalaki parce que na acte 17:30 nzamba kontakate makambo mingi auto sala na ignorance. Bango pe basalaki yango na ignorance. Alors vérité eza déjà na mesa. Nzela izamoko chez le prophète messager Emmanuel Dodi bakutana naye soki babengi chaîne na bino bokorienter bango bakutana na musakoli ayeba na koyamba bango akobondela pona bango bakozala soulager. Oui. En tout cas ba sœur ba frère boza ebele oyo bo komi na magazine c'est fait bolingi boye ba procédure nini ezali. En tout cas, notre frère Moukendi a pessi une procédure à lobby est assez simple. Habitué aux cérémonies mon côté et kosalima. Toké pas ya maman moko aza prophétesse na lobby prophétesse pour place azali a ami yebela déjà kezaye question na yekomi a lobby alinga tuna moko a lobby ayeba kiyo. Bosala na yepe ba débat ebele. Azaki kokokate andima kite ki un jour yoko koma chrétien. Posala qui vraiment gagner pe bandimi belé église naie ba koma ba musulman lelo abi bon alinga yeba pona nini komba wana ezalaka komba wana ya ba musulman na ba chrétien abi pona nini lelo soki mutu akomi azaki chrétien akomi musulman ba guerre ezalate bako menacer yete bako finga yete bako lapider yete mais pourquoi ceux qui musulmans a commis chrétien baza capable même ya ko boma ya ko éliminer physiquement ya ko sala ba misala mabe abi yo muto uti kuna c'était dit à quoi c'est dit à quoi parce que même biso tozo sala émission tozo sala te poto attaquer ba musulmans nous respectons leur religion tozo respecter religion na bango prophète azotinda bisoté to respect mais ezali ko la témoignage mutu a bongoli mutema tozo connaître pas ça la campagne d'évangélisation magicien moko boye atiki kuluna moko boye atiki moyibi moko boye atiki ezape siko oyo ke mutu oyo azaki na religion mususu akomi na religion mususu ezape neti mutu azaki na église mususu alongwe na église wana azongi na église mususu bon alobi siko bino siko pourquoi parce que alobi onyokola ki bango penza ovidaki vraiment église na ye bato bakomaki mingi ba côté okuna mususu mais lelo okomi akumisi nzambe balinga ye ba guerre wana ezalaka ya nini bolu erozali kosala ngo ozako luko gagner nini mais lelo yo okomi susu ko kota susu na plateau pour luko récupérer bato ba kenda tozo luka vraiment nini. Merci maman journaliste na mutuna pe maman prophétesse malgré amitangi kombo na été. OK. Na ndenge alobi que atuni combat ezalaka entre ba musulmans na ba chrétiens ezalaka nini. Premièrement butuna moye yokanaka te. Ozo créer ba problème enfin Moukendi.
Et si que bongi to la vérité, faut to la vérité. Parce que makamna lo banazo inventé. Coran eza awa izo confirmer ce qui mutu alongwe na islam, il faut la lapider. Eza enseignement ya islam. C'est pour cela na olingana répondre na contexte na wana. Dans le Coran chapitre 5 verset 33. Et le biboy innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ard fasada an yukatilu aw yusallabu aw tuta'u aydihim wa rajuluhum min Allah. Ezoloba ke oyo nyonso aboyi ke Muhammad aza prophète, aboyi ke Allah na bango aza nzambe, akei sima na maloba ya islam, il faut azala lapide to bakati loboko à gauche na ya droite. Et oza enseignement ya islam. Wana ezala déjà ouvert so bamoni ba mizina bazo take muto abimi islam ba yebake eza déjà na enseignement na bango. Donc origine na bango yango wana. Sikoyo eyokela batu mususu ebima loko l'insulte te. Makamna lo bana inventé te batu bazana Coran baluka Coran ya français. Coran chapitre 5 suratul Maïda verset 33 makamna lo baizana kati. Ba confirmer yango ce que au boy islam il faut ba kato mutu. C'est pour cela islam tango ekotaki batu bakotaki islam na mitema na bango moko te. Ezalaki ba okanga bazo ebiso ndima soko boy ba kati yo mutu. Nde lengi islam ekota. Ezaka na ba komba. Donc bango ko salango pona bango eza normal. Mais côté na biso ya ba chrétien tokolo ba ekozala normal te parce que nzamba zana besoin ba ameza la sauver bato babika. Comment nga nazo évangéliser po ondimela nzamba solo. Tant que o comprendre na makambo na yebisi yo te ondimi yango te nazana besoin ko boma te. Poso na bomi yo donc o komi sauver po na bomi yo. Au moins te ke na bakisi siko lisumu. Nzamba ana besoin batu bakufa te mais ana besoin batu bazala sauver. Donc message na ko memelo o comprendre yango te na kotike lota. Deuxième fois na zongi to sololi na partage o ya ko comprendre kaka nzamba ko sunga fongolio o comprendre nini eza vérité ke na yebiso ke bon na yebimaka lelo ke mama journaliste ndima ke prophète messager Manuel Dodi aza prophète ya sosoko boy na kati yo mutu eza na sens te na ngambo na biso eza bongo te. Religion na bango eza bongo ko boma c'est normal ko bundisa c'est normal. C'est pour cela combat siko na lingina kende na place atunaki combat oyo ezalaka entre islam na christianisme balingaka ba réduire christianisme pour islam etelema. Pourquoi? Oui, yango monaka balingaka ba regrouper batu nyonso bayaka kala bakomisa bango ba musulman. Nde combat ezalaka wana ba réduire christianisme ezalate po babania kango pona bango christianisme existera te. Lingomba onzamba yebi pona islam ezakaka islam. Yeah, ok. Oui. Donc nakanisi prophétesse wana à comprendre réponse nae ce qui était to contacter biso ninga contacter ki biso donc bon mususu azali prophète pe a posé question bon yalobi aza prophète abi alingi ayeba pourquoi na islam balobaka ke ba prophète nyonso ba nakanisi comprendre déjà place ni alinga koma alobi po nazotanga na koma kiango pourquoi islam lobi ke ba prophète nyonso bazalaki ba musulman yango na utolo bango awa lobi yango d'avance lo waga na yebaki ezandenge nini balingaka ba effacer christianisme yango bazoka ba prophète nyonso ba ligne yango ke baza ba musulman to kinde na ide na bango. Si réellement ba prophète nyonso bazalaka ba musulman, chaque prophète azalaka na livre ayaka nango. Tozo exemple ya prophète messager Emmanuel Dodi. Aza awa, mais révélé biso que après 1000 ans et koya na prophète moko Cléopas akobima na Syrie pona sali ya barab. A révélé ngo aza en vie. Est-ce que maman journaliste makambwana po bato a Cléopas baye bango bakolukango na livre ya prophète Emmanuel to ipa Cléopas. Le prophète Emmanuel. Ok. Malgré le prophète Emmanuel a causé la tête. Et que c'est bango ba zongela na ba livre prophète Emmanuel pour pas comprendre que ba révéla qui muto c'est que yeyo mais islam est présenté biso que ba révéla Muhammad et pas ya Jésus qui est un prophète. Wa is'ala Isa bin Maryam ya ban Israël in rasulullah ilaykum musadiq
lima baina yadai min at-taurati wa mubashir bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Yesu azoloba ke simananga aloba bana Israeli ngana za prophète pa na bino simananga prophète moko akoya kombo na ye Muhammad sikoto tuna bango pourquoi makambo wana na évangile ya Jésus ezate ezo se retrouver na Coran. Or Coran est 600 ans après Jésus. Ndeki so photo tuna bango. Bon, tonini plateau na biso ezali totiki ba numéro na biso ya téléphone bandeko ezate po bo benga biso bo finga biso. Mais ce qui besoin d'un argument moko oye koki ko contredire parce que biso toyebi pe Bible mais toyebi Coran te. Alors mutuno surtout aza ko comprendre que peut-être enfin mokende aza ko kosa peut-être aza ko loba makambo eza ya solo te. Alors comme la biso toko tika na plateau bo solo là poto yeba soki po biso na kati ya magazine c'est fait surtout tozaka na tranche ya témoignage ezali tranche oyo ke po bato babika témoignage ya monene prophète messager Manuel Dodiamema ezali conversion ezali ke mutu ayeba na kobika po lobi soki akufi akota lola ya mwana nde ezali parmi ba témoignage oyo toza koloba awa donc oyo surtout aizolanda biso amoni ke ezali message moko peut-être que frère Moukende za kokosa biso peut-être aza koloba vérité te a komela biso ba question na ye to asenga émission moko aleka na plateau po toyeba confondre ko tia bango face à face ba toyeba poto ba congolais nyonso to bazolanda biso bazana besoin koyeba quand même vérité toke na question mususu wana eza ya prophète moko wana na kotanga kombo na ye aza na Tanzanie ezali prophète Ézéchiel alobi est-ce que okoki kopesa biso en bref na Swahili conversion na yo ndenge nini oyaki okomaki chrétien alobi vraiment kaka en bref po bazolingo yeba po neti ayebi yo alobi est-ce que yo te muto kendaka na Tanzanie ozalaka kuna donc c'est que ayebi yo po alobi en tout cas zo comprendre atinde biso kutu photo moko olataki bleu boye atuni soki ezalaki yo olataki nini moko ya bleu mais tokolekisa ngo awa te na nini na biso abiso kopesa conversion moko ya moke po tochite po toza vraiment na tranche spéciale ya prophète wana na aussi ça qui était bon to continuer côté ma prophète tuna ya papa c'est-à-dire prophète mon côté avant Mohammed azalaki musulman batelemaka Jésus qui est azalaki musulman parce qu'il y a tika ki christianisme te OK christianisme est na Paul si qu'on a tout na bango so qui réellement christianisme est na Paul azalaki na christianisme te Paul akutanaka na Christ na nzela azokende kobundisa parce que Paul azalaki formé chez et pas docteur Gamaliel pona kobundisa Paul abanda kobundisa oyo bazote ya vérité azobundisa azoboma siko pourquoi molimo etindaki Paul akende kozala enseigner et pas Ananias soki Paul nde géniteur omoni que Paul efalaki aleke pa mutu moko po abanda koteya wana totiki yango Jésus azalaka musulman denini eza lukuta chrétien nyonso akoyoka ayoka bargima oyo soka kutai na musulman a échappé yete Jésus azalaka musulman te pe odeur ya islam ayebi yango te pourquoi si réellement Jésus azalaki musulman islam maison ndimela Jésus aza prophète contexte na bango aza prophète mais prophète soki alakisi nzela il faut bato balanda nzela wana ne bayebisi biso ke Jésus nda révéla ke Mohammed akoya OK muto révéla bino ke prophète na bino akoya mais il faut pe bolanda makolo na yete prophète Jésus selon islam alobaki Mohammed akoya Mohammed pe aye bango balobi Jésus pe azalaki musulman pourquoi Jésus azalaki baptisé bango bazoboya baptême pourquoi Jésus azalaki baptisé et puis islam ezoboya baptême Marc chapitre 16 verset 15 à 16 ozoyebisa biso croire et fais-toi baptiser qui sera sauvé mais ndenge nini okoloba obiki oza baptisé te c'est ça le problème Jésus azalaki musulman te prophète moko azalaka musulman te avant Mohammed islam ebimi na descendance ya Abraham mais Jésus a existé avant Abraham Jean chapitre 8 verset 56 à 58 Jésus azolobake avant Abraham azalanga nazalaki
comment si quoi Jésus a existé avant Abraham, islam est outil na libota Abraham, Jésus a été aux musulmans. Ils ont la sens. Coran chapitre 6 verset 14, Mohammed a dit que ba insister pas à Allah azala première musulman. Mais ce qui Mohammed a yena abandi islam na 610 a commis premier musulman. C'est quoi Adam cause les musulmans combien? Ils ont la sens. Les musulmans ont vérifié. Ils ont un livre Al-Sir al-Maktoum. Ils ont un livre où ils ont vu à Mohammed dans banda islam. Premier musulman, ils ont qui Mohammed. Deuxième musulman, il y a Mobal, ils ont qui disciple naïe comme naïe Abu Bakr Sadiq. Premier musulman, il y a moi, ils ont qui moi si naïe. Si quoi, bazo présenté Mohammed, premier musulman. Le même temps, Adam zalaki musulman. Si quoi, Adam zalaki musulman. Wapi et Mohammed a le bien des premiers musulmans. Coran yango moko ezolo ba suratul Maïda chapitre 5 ya Coran ezotalisa ke nzamba zoyebisa bango aliyawmu akmamtu dinakum zoyebisa bango lelo na achever religion na bino sikoyo ala yeko achever religion et pas Muhammad Abraham zalaki musulman donc Abraham zalaki na religion non achevé zalaki inachevé ils ont sens de prophète mon côté avant Muhammad azalaki musulman. Ok, d'accord, on a ici prophète Ézéchiel et à Tanzanie a eu réponse naïe parce que Zaki réponse question ou qui directement et pas naïe. Voilà tout qui timba la moko et pas il y a mon copain Ézéchiel à l'obaki le Kambuke à mon accueil en Tanzanie ce qui au Koikoluba moi quelque chose na Swahili. Nabii Ezekiel pamoja na kwamba binafsi naweza nikawa sikujue, lakini kufuatana na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo naenda rasmi kukupa jibu au kuonesha giskani nimeuacha Uislamu na kumwamini Bwana Yesu Mwokozi wa maisha. Nikana kwamba kuna watu wengi niliotembea nao katika Uislamu kuwaonesha kwa Uislamu ndio kweli, hasa mpaka mtume mpaka wachungaji wakubwa wanaye kanisa kubwa, lakini unakuta ujuzi hata mdoko hana, hajue gisikani alioanza kazi yake ya kumtumikia Mungu, wito wake hajaukalisha sawa. Na kukawa mtu mmoja nilikuja kutana naye, ni Nabii Emmanuel Dodi, ni Mkongomani anaishi Kongo. Wakati nilikutana naye nikaangalia yuko tofauti na wale wachungaji wengine na watu wanaotumikia Mungu au wanajidai kutumikia Mungu kumbe hawamtumikie Mungu. Nilipokutana naye 2 au 3 niliozungumza naye nikaelewa kwamba ni mtu ambaye Mungu kampa ufunuo mkubwa. Ufunuo huo kampa nao ili afunue kilichofunikwa toka zamani na Danieli. Wakati nilikutana naye ndio maana leo mimi ni Mkristo na siwezi kurudilia Uislamu. Ndio maana mimi nakwambia alionifanya mimi kutoka na Uislamu na kuwa Mkristo ni Nabii Emmanuel Dodi, ni Mkongomani na anaishi hapa Kongo. Asante. En tout cas, na kanisi bayoki pongana kilo comme côté. Tozongi na tranche na biso spécial le 17 décembre. On a tosengi na régie et balancer les biso spot publicitaire. À vous régie. C'est fait. Congo Kinshasa, pe Brazzaville, yokelanga lisolo kitoko oyo, yoka bien. Église universelle, pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis. Oyo kumba makana motonzambe, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi, ezali ko célébrer la fête du grand salut. Oyo, et le 17 décembre 2023, de 15h à 18h. Noko, Nyoso Oyo et Kosel Makaka Awa na limité résidentiel 6e rue Avenue Révolution numéro 817 Yaka Awa Oyo Kamoto Nanzambe Ozo Eloko Betela Moninga Lisolo Kitoko Oyo Po Jourwana et Kozala terrible Awa na ministère des affranchis l'homme du Tiko Tako le prophète messager du temps Emmanuel Dodi Azawana. C'est fait.
Merci Régie, Tozongi na plateau. Frère Obélix, vous allez maître avocat par profession, mais vous s'est présenté tout en que responsable avec Odim, chantre de l'Éternel, et puis Mouni, de l'Église universelle pentecôtiste charismatique. Bon, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as là-bas sport, tu as les cas, tu as là-bas affiche, les 17 peut te le mois amener les canambours à mais tu peux surtout amener les mingi pour les chrétiens, et ça le 17 décembre 2023. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un message pour la tranche? Il y a le 17 décembre. Le seul message n'a pas ça, c'est je m'adresserai plus à la jeunesse congolaise. Je sais que la curiosité, c'est de savoir pourquoi je m'adresse à la jeunesse congolaise. Je m'adresse à la jeunesse congolaise parce que la jeunesse congolaise, c'est l'avenir de ce pays. Cependant, pour que la jeunesse congolaise soit l'avenir de ce pays, elle doit être premièrement la force d'aujourd'hui. Or que pour être la force d'aujourd'hui, cette jeunesse congolaise a besoin d'avoir une vraie connaissance. C'est-à-dire la connaissance de soi-même, la jeunesse doit se connaître. La jeunesse doit connaître l'œuvre du véritable Dieu. La jeunesse doit connaître l'œuvre de l'ennemi. Et pour avoir cette connaissance, la jeunesse congolaise a besoin de croiser le grand prophète, le prophète majeur. Comme dit la Bible, car Dieu a visité son peuple, car un grand prophète a apparu et Dieu a visité son peuple. Et un autre verset renchérit en disant, lorsque Dieu visite son peuple, il laisse l'abondance. Donc, l'abondance de Dieu se matérialise au travers de cet homme, le prophète Emmanuel Dodi. C'est au travers de lui que la jeunesse sera transformée en homme fait. La jeunesse congolaise a besoin d'être homme fait scientifique, homme fait politique, homme fait spirituel, pour mieux conduire cette nation qui a connu divers conflits politiques et civils. Voilà pourquoi j'invite la jeunesse congolaise en cette date fatidique du 17 décembre 2023 de 15h à 18h sur l'avenue Révolution 817 pour venir célébrer la fête du Grand Salut. La fête du Grand Salut, pourquoi? Parce que en dehors du Grand Salut, il existe un petit salut qu'a toujours connu la population congolaise et qui n'a jamais apporté des solutions dans la vie de la population congolaise. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du Grand Salut, la population congolaise se verra visitée parce que le Christ a pris corps dans une personne qui est l'enfant né et qui aujourd'hui a reçu le Fils pour éclairer son peuple. Et voilà pourquoi j'invite cette population, particulièrement la jeunesse congolaise, pour venir planifier son avenir et planifier le succès de ces beaux et grands pays. En tout cas, on a qui karabata français des bayo qui ont très bien. Oui. Tongi au pesabiso annonce moko au bengisa ba congolais nyo surtout ba lobaka français pe mingi toninga ka magazine biso et le bama surtout pour les 17 toujours ka banzembo zo lo batoye lelo pour na grand salut donc nzembo ana izo leka partout yango moni même tant que toujours ça l'émission izo betama yango wana sikoyo donc okoyebisa bango nini parce que moto mosusu ndenge aza wana alobi peut-être bazoloba bato batanga baklasse ebele ngai natangi mpenza mingi te papa kufi avant nazwi baproblème na vie est-ce que nga mpe le 17 naya avant topesa quand même frère Mukendi alobela biso mpe moke mpo abengisa bato mpe le 17 baya bato nini okoki kobengisa mpona le 17 baya na kati ya Église universelle pentecôtiste charismatique. Oui, maman journaliste et maman Sophia. En soi, les 17 et ça grand salut et pour na batu nyonso. Et kaka te pour na batu batanga et pour na batu nyonso. Na ba oyo baza considérer le quoi ba reliquat, ba laisser pour compte oyo ba traita bango ke bazanga tina les 17 et ende pour na bango. Na invité bango na ba ko célébrer les 17 de sorte que vie na bango o ezaki sans importance. Lorsqu'ils vont croiser cet homme du prophète, vina bango kozwa motuya. Eza lingala. Au côté de ce français, et quoi que ça motuya. Bon, merci. De comprendre, de quitter pas frère Mukendi. Frère Mukendi, tous en a spécial tranche le 17 décembre. Au Kobengi sa banani, ozo viser banani, ozo le kanani aya à vivre pour parce que ceux qui te comprennent bien, bah secret nyon surtout.
oyo ya ba connaissance oyo lobake Olanda prophète messager Emmanuel Dodi pour la connaissance nazo rappeler batuke frère Mukendi lobake ce que zalaki pona miracle balanda te ce que zalaki pona ko compléter moko vous allez pembeni ce que zalaki pona miracle prophète Emmanuel linga ganyanga te pona prière linga ganyanga te pona donc pona nyonso balukaka pembeni ya mutu linga ganyanga te mais ezana eloko moko kaka prophète Emmanuel la ganyanga eza connaissance siko ko ebisa bango nini est-ce que baya le 17 il y aura connaissance moko et ko bima le 17 wana si nakoki kopona race te nakoki kopona catégorie ya batute pona lobiko ezalaka na besoin catégorie ya batute ya ba race ya batute parce que Bible est biso na Hébreu chapitre 9 verset 27 à 28 ezolobela biso Christ oyo ayaka na première venue na ye pona koya ko ote ba péché akozonga na seconde venue na ye pona sali Christ wana nde aza déjà kati na biso aza kati ya prophète messager Emmanuel Dodi. Alors le 17 décembre ezali fête munene to kobenga ngo ikozala eza réveil pona ba franchi nyonso donc date wana ikozala oublié te na génération nyonso ya ba franchi parce que eza mokolo oyo ebota l'église universelle pentecôtiste ebota révélation ebota fondement prophétique et pas prophète messager Emmanuel Dodi. Alors le 17 décembre nazo bengisa batu nyonso oyo ayebi ke nga nazana problème nga donc lobiko nanga ezana moi gauche droite aya le 17 décembre kokutana koyoka oyo nzambe tata asilaki koyebisa mosali na le 17 décembre 1999 na Mont Kilimasimba. Ok, merci beaucoup. Tokomina Souka, il y a tranche d'abisso spéciale le 17 décembre 2023 de 15h à 18h30 en avenue Révolution numéro 817 6e rue quartier résidentiel na Limete na Katia capitale à Kinshasa na République démocratique du Congo. L'avènement Eko Salema Jourouana. En tout cas, Topesi, merci et pas ya frère Nabiso Obélix, merci beaucoup pour l'invitation. Merci na frère Mukendi. Merci. Et Tokozongela sous 4e tranche pour na prochainement pour notre témoignage à frère Mukendi. Mais pour les loto suki awa tolobi papa maman de koisika nyon sezwamio. Pour baba secret ya magazine c'est fait. Ezali le 17 décembre. Ce que vous avez place pour découvrir Ndengenini et les kaki Ndengenini autaki wapi est-ce que prophète messager Emmanuel Dodi aza Melchisedek aza toebi papa te toebi mama te toebi place à bandate mais le 17 décembre un certain vendredi na 1999 des places ba secret nyonso ya sefe e banaki yango to sengi mtoza kolanda biso kozanga te pour le loso ki okufi okokende wapi ciao le 17 bye toyelelo kolo alongola biso na matambo ya manguna toyelelo kosepela pona feta grand sali. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, me voici devant vous. Premièrement, je vous salue, recevez mes salutations les plus distinguées en Jésus le Seigneur. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que le 17, dimanche le 17 décembre, il y a une grande manifestation. Nous célébrons la fête du Grand Salut qui se célèbre une fois l'an chaque année à la date du 17 décembre. 17 décembre, wana ezanini. Le Grand Salut, c'est quoi, bien-aimé? C'est vrai, je sais, nous sommes habitués
à de ceci, à de cela, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est rare qu'on nous parle du salut, et surtout du grand salut. Vous devez savoir que le plus grand miracle de tous les miracles que le Seigneur a eu à faire, c'était de sauver les gens. Voilà pourquoi tu as dit que le grand salut est un miracle monene. Katina yango wana nyoso ezali. Et le salut c'est quoi? C'est mettre quelqu'un hors des dangers. L'homme est buté à des dangers extraordinaires devant lui. Non, comme on salut wana, vous n'avez pas de danger. Donc le salut, le salut c'est quoi? C'est recevoir cette nature divine en nous. Un sauveur, c'est celui qui a reçu la nature divine. C'est avec cette nature que tu peux, mon frère, ma soeur, que tu peux être capable de surmonter d'autres choses, de faire les choses que les autres ne font pas. C'est avec cette nature que tu peux être un personnage, une personne autrement insaisissable, charismatique, phénix, unique à son genre. Le salut, c'est quitter cette nature adamique, tu es la nature pécheresse, et recevoir cette nature divine. Voilà pourquoi le 17 décembre, viens mon frère, viens ma soeur, le Seigneur vous invite par notre chemin. Abengi yo abengi. Yaka ozwa nature wana et permettre yo osala oyo osala kate. Obundu sibite c'est normal, c'est la nature adamique. Cette nature a une pesanteur. Mais quand on reçoit cette nature de Dieu et transforme comme tout, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais très bien. C'est ce salut que célébrer. Tout, il y a une fête le 17 de 11h à 18h. Tous allez na adresse à l'église cette fois-ci. Tous allez na limité résidentiel sur avenue de la Révolution, coin 6e rue. Si vous êtes sur de la Révolution, 817 de 11h, c'est chaud. Et si au cause de la temps, banda déjà semaine mobimba, Kolanda déjà yango, à partir déjà du 10, le 10 déjà, le soir aussi, le 10 c'était dimanche. Là, il y a quelques miracles. Tobandi wanati du 10 au 17. Mais c'est le 17 yaga. S'il arrivait que au raté, nous colonions mais le 17 c'était dimanche de 15h à 18h. Nous célébrons le grand salut. La Bible dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Viens, oui. Kolo Alingi Abikisayo. Je pense que c'est ton temps d'être sauvé. Au Sambelaka, Naboïte. Est-ce que tu es sauvé? Et si tu es sauvé d'une manière partielle ou tu es sauvé d'une manière intégrale? Ici, nous prenons le salut total et parfait, qui est le salut intégral, qui est le salut holistique. De la Bengibino, nous se cause la kuna, Naboïna ya, Babeli Bakobika, ils ont déjà vu la vision. Oui, mais ça va franchi, Nenge, Bana Yabatuabi Kaka, ba miracle, les alisusu, Yakolukate, mais awa, oh la beng, les miracles, les miracles, si ba cancer babi kabomona, si ba tobasida babi kabomona, ba kobota babota, baboye, wana toko le blagote, na. Moussali Azam Emmanuel Dodi. Mais on a zo bengela yo et les qui ont parce que la Bible dit Nassi Sawana et que sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin de tout il perdait son âme. Son âme et c'est cagnos. Ba pesa yo Kinshasa nyos. Ba pesa bongo nyos. Ba pesa yo mabanga ya talo nyos ba or ba kota ba diamant ba métaux tout. Biloko nyos wana ba cuivre, comprenez que tout ça quand même scandale géologique aux yeux biloko nyos. Et si mon collègue souka tu n'es pas sauvé. Ici, nous ne parlons pas que du salut de l'âme. Non.
et salut du corps, salut de l'âme, salut de l'esprit. Bref, le salut total est parfait. C'est ce salut qui inclut à son sein et l'âme, le corps et l'esprit. C'est ce salut total là. Parfois, on nous a parlé que salut de l'âme, non, mais si l'âme est sauvée, donc l'esprit n'a pas le droit d'être sauvé, non mes frères et sœurs. Donc c'est le message que nous amenons. Il y aura de grandes choses ce jour-là. Venez aux obélas, dans la foulée, dans cette mouvance. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, il est dit, crois et fais-toi baptiser, tu seras sauvé. Tu vois? Maintenant, et la même Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ceci expliquant cela, quand on a cru, quand on a été sauvé, directement, ma maladie, ma makamususu, et commis, baboni si yalobiko, vient aux arts problèmes. Viens expérimenter la puissance du Seigneur Jésus, la puissance de Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Le 17, de 15h à 18h. Rendez-vous Moula Moi Yaka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le 17. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna yo yo. Hosanna yo yo yo. Asifiwe. Asifiwe. C'est fait.